Voilà, merci beaucoup, Bandeko Landabiso, partout à travers le monde. Lelo vraiment, équipe à Fimbo na Fimbo, to se déplacer, to ekotika, ndeko na biso Glorio Langi, journaliste ya munene ya mboko yo, yeto benga ke mega star, ayeko pesa, badon a penser na ba papa na biso, ba maman na biso, na homme de VR, ayeko tika vraiment badon, donc na habité. Tosola na Gloria makanisi ane uti wapi poto monaka déjà d'habitude bato poto bayaka toyaka kotika bango mais lelo Gloria Langi vraiment zui idée ya koyape kotika badona ye awa na kati homme de VR. Gloria Langi, bonjour. Bonjour Ken Pianao, plutôt pas aller. Boni. Nangola Nzambe. Lelo osangisi presse vraiment toye kotika yo otika moi badon na homme de VR na habité ça na occasion ni yo penser que ça la badon pas ya ba koko na biso. Voilà, on s'est habité na botama lelo. Oh, félicitations, joyeux anniversaire. Félicitations. Na botama lelo, félicitations. Joyeux anniversaire, na félicité pour comme si jour à lelo pour mingi ba comité. Comme na botama lelo Ken Piana le 6 octobre 1989. Voilà. Na 13h maman Feli Bokecho Langi na papa Blanchard Loanzo la basanganaki pour bazwanga na mokili na botama lelo. Na salon déjà anayas ko na monaki ke Ken chaque année que na fetaka. On fait anniversaire chaque année to yaka. Bayaka balé ba meli comme il wa bon message. Mais papa ba maman vantu wana bazan batute. Na zoki inspiration par rapport que année passée na beng sa ba bunda. Voilà. Bazo kana chaque anniversaire ça mabonga bi non c'est que lo ma belingela nganta mbote yanga le mo kan. Yango la préférée qui n'a ya awa. Voilà. Par rapport à maman nangai abotama le 22 mai, chaque le 22 mai elle la maman abota ya kufa depuis le kufa na 1997. Je me suis dit que parents ça va être cher. Ken ngako maman nangai lelo azata na libanda mboka mana ka pasik ninga azate bo bato akufela ba parents. Siko babike fala yemba bakufela bana babota. Bakufa ba parents bazonga kate. Ko ba parents ba boaka ba bakanga ba bandoki. Famille Boy Babenga Baba homme de VA. Or, ce monde a qu'à orphelin. Il est le père des orphelins, le mari de VA. Mais dans la logique, ceux qui parents coli, peut-être dans les pays développés, peut-être ma place à boy. Comme biso ami makanga babandoki. Famille lembi ba on tosko ba nene yazate. Voilà. On torope c'est ma na lembi yosko ngai Gloria. Ken na monique banda na zaki na 0 mois na koksi le 20 na koksi 29 ans. Voilà. Na ngolu na ngate adeta kufa ki ale parce elle 14 ans. Ni adeta linga mais erreur sta fait. Plein de gens to ebinga no to za bo moi pourquoi porter ça ba mo ke to linga bango tilelo. Voilà. Na ganera mingte mo ke to zo ken wana ba $1 wana ba finga so ba bolat. Ba to passi. Mo ke to zo kona ken si je vais dépenser pas tinga no par exemple $1000. Nabike na oli ngote na pesa na message masanga ba langba to kabolonga na bato mabeze. Gloria Langi eza une meilleure façon peut-être ya kosenga nzambe pardon ndenge baloba Gloria za mutaba tricage anniversaire tout ya Gloria ba désordre bima ba bitumbe bima vient na biso zoro mabiala ariska koto vinaye ariska vinaye kaka na ba fête no anniversaire alinga ko fela biso na Kinshasa eza meilleure façon te ya Gloria Langi kosenga nzambe pardon emsusu eza lie moko ya sengela nzambe pardon oyo tika mwa biloko bakoko balobelo mwa maloba bien po o se palnie na ba mabe nyonso tout peut-être au sala. Il est le père des orphelins, le mari de veuve, et mon calobi sous sa habillé. Il n'est pas l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Voilà. Biso chaque jour, biso ngana to pengwa chaque jour ken. À la seconde, tant nous avons Québec pour battre masumu, malingara les sumu te. On a raconté na msumu masumu. Na msumu ba papa wa ko pambolanga. Je préfère ba yana so ba bénédiction na bango. Na msumu mabota na libala ba papa ba important. Nga toni o question moko. Na question wana. Non, na toni boy, na lobby na ba tricage tout au sala na nengo lingo bomisa zoro mabiala erata. Oye ko senga nzambe pardon te. Mais ma biso na sens clair peut-être aux années loko bombi na mutema non et quand ça loko bombi na mutema olobi ngo pe amso na caméra to ebi ke secret na eza ya yo na nzambe ken obi kenga na batu na bengisio ngam na bengisio voilà parce que tu n'avais sur son na bengisa oh otikala ko bengisa ete mon ko ebite na benga ete na so le mon anniversaire te asalanga surprise maintenant na bengisi bino boy ba Yves ba Freddy ba Vanessa ba Lendele ba tutu bazana ba Yves pana ba Iban pana Yves na ko triquer Yves Pam
nako trike bino panga na bengi bino boya boya ba comme na MV boya trike bango mais ngana bengisi bango te bengisa fiezo ma bengisi so na trike ol sikobo so sineza ba yo ba menaso ba ki olanga yebaki mais ko tuna fiezo mkolo ya mbeso ngana benga ye non na ba témoignage na yezala ke non Gloire olanga zo benga vie komi wapi OK côté mususu passe a bengisa déjà ba na tikala obengisa te ayabo na oganga ku grâce à côté moi tamona grâce bi uta fiezo datolo baka lokote yaka na sincère zora ya yé moko voilà ndé alinga ko tambola ko ya fête aya mo sanga surprise pourtant les jours il a 60 ans lelo aya ka sanga surprise rien à voir avec Zoro Mabiala na bengi sete mais yo na benga ka yo te poto za po sola te to na ko bengo la msope pona trike pe na fête nanga tika lo bengi sote ye pe na bengi sete na trike choki nanda ko ya wili musheni po makambu ya sala pona ya wili je n'ai jamais fait ça na trike te lelo pe na pour profiter pas souhaiter ba joyeux anniversaire pour ya roxy 60 ans lelo siko Gloire ya bande ko ba landa biso to ebi ke likanisi ozwi vraiment ya kopesa badon ngape na encourager yo ezala mbala suka te continue ngo ndengo sali boye bon ngape touchenga peut-être mbala sima pe tozwaka likanisi osala et créer jalousie te peut-être na c'est qu'elle est créée parce que nini ke moninga Gloire langi na mesabat na fête yake oyebi na ebi ba fête no ezalaka très bien organisée sala ke sala ngelo te problème ça $3000 sangelo te mais bato bazola la nzata malini za problème ba liete za mama na yo kamawa so mtolela ko lela ba fungolo conjeter na bango au mona bato ne ba souffraka voilà parce que mon keto zora ken to sani ken piana bibe si so respecter le cheveu blanc voilà bato ba mapamboli tout le monde en ka ba orphelin tout le monde en ka ba orphelin mais bato pe asobi ke wendo wendo tozangi mosina ba ko tiki afami sundola ka oh so na ko Gloire langi na oloba na ninga curiosité kaka place to yeko zo na bandal to kutaki ndeko na biso Frank oaza boss na yo peut-être ya site mais kokoma na biso place to yeko tika badon absence ya Frank absence ya Africa Info na habité zali makambo zo sala oyo est-ce que zo sepelisa boss no site pour ezola que ça déjà image ya mabe ba boss ya ba site mususu bazawa tozu alendele tozu Fredi Akimbe tozu Gabana Basele tozu Yves Pam tozu Shiresi Malele Wantashi sikoyo muto akokaya kokoma muta liboso na ndenga ya précision eza ndeko na biso Frank est-ce que ezola que ça te soki Frank aye peut-être na sima akoya par force te akoya na ndenge ya sonité Ken obi kaso to zonga to okita sur le terrain on même question oh okutane kuna abinga na ba minute solo li Frank ya bi programme mutama Frank na yebi siko awa yete comment o ebi mama be ndenge to sala émission boye déjà batu ba ko se poser ka ba question belé sur Frank yo som kolo ya mbotu ne soka vivre na hypocrisie pour na bika nga Frank la vivre pour vrai non o singa to ya boye singola nginga na tikala gérer bata koto yo non Gloria na ebite batu tu ba roya bote ce qu'on a en tikala kuna ba na tilo kolo ba tikala kuna ba Dieu banga faut pas gérer pourquoi pas en vérité pourquoi pas ko bozola que ça va te imagine ni Gloria parce qu'il faut un Frank tourner pour les monter ma Frank c'est là ce qui n'a ti bisonyo sopeto de seva ki yo oyo tika badon to accompagner o te elinga salo bien non je pense pas le roi comité na ko bateke soki kasi yango na lobby plaisir na yo peut-être et kozala place yo sala action boye fala ki normalement chef numéro 1 ya site na bino Frank Stemai en tout cas ndeko nanga Frank eza na ndenge ya mabete eza mauvaise signe au sali ya ba blague te non eza émission to lo ba vérité eza signe ya mabe moko impossible côté ala ke non mutasala repa na yo aye pena kotika bado ba Fredi Akimbe pena ba déplacer ba dans tout le monde bazar bon na yebite soki bozana bolingo ya bon ezola que ça déjà tout est-ce que boyoka ni peneza na kati Africa Info yo ebinga longa ba siso bongeza na longa na banga nini pour président Reagan to ki déjà kimi takim ta voyager ko kimi kasi akozonga appel sauter à voyager na lobby azonga te voyage faut zonga
Moi, vraiment, ça m'engage pas. Moi, je fais mon travail. Que ne bien que la mzana. C'est important, mon paye chaque fin du mois. Est-ce que Gloire est à l'aise? Na c'est à monter. Ma marambo n'a posé pour na Franck est à l'aise. Na il est sur au soin, l'ende le soin. Il va surtout na bango ngana à l'aise. Pour na bien notre badon na ngai. Je dis merci pour soutenir nga. J'en ai champagne pianki. Oh yo, andim comme ça, $500 ngai. Pour na otina champagne en France. Na pese mbote. Bana mote pe batini $1000. Merci na fali pour pas merci à Weransa. Merci na il y a Ouli Moucheni, merci na il y a Samine Domba cité. Attendez. Oh, mais yo ça est trop peut-être jour anniversaire. Je suis désolé. Et attendez. Bon niveau Ken. Tout ça bateau ba soutenir ngaba na moto pe la merci na bino pour ba soutien parce tellement belé au batindi $1 na ba batindi te na bi Ken to ça même il nzemba ya tous pepele. Vegote mascotte. Tu vois raisonner. Oui, a raisonner. On a Ken na bi batu oh yo balinga to boka wona ofeli na sango soute. Tout ça batu Ken yo za responsable ngapa na za responsable. Yo robenga ngola ngo sala misona Ken oboki ngata ya na bosa ko siliki. Mais jour ngai na ko sama kam na bengo ko na ngai opesi nga raison ni ke oza musala ozigmo contre-temps. Mais jour ali bongo za contre-temps. Comment comprendre? Il y a des gens qui ont 24 ans, comme 29 ans. Donc, il faut expérience à vivre. Dans le micro, on a vu que c'est un mamie qui a osé caler sous thé, comme on a fait. Pour moi, on a fait des fan de bien faux compte. Batine $1000 na bango. Voilà. Champagne, toi na relation, tu as champagne. Champagne puis ngatine big longa batama les 28. Le go tomber que yo batine c'est tout ça que l'eau manque. Tu vois un peu. To yé, bato ba soutenir nga fali pour pas. Akoma déjà fali. Ya zawal déjà. Bangana comme glow line. Parce que libanga na ngai auto promotion na ngala msusu et ça na normal mais comme c'est sous ma capacité. Mais akani c'est 45 ko faire le milieu. Mais les autres est-ce que glow langue aerosol ba champagne. Champagne oh ya overdose. Champagne piange. Ah champagne piange. OK. Ma piange. Olunga bangisa ngaka ngai na kamwa kena. Voilà, Gloire Langi tozo continuer na biso na yebi ke batutu ya poto bazo betelo maboko. À part ko penser na makambo zo sala jour anniversaire, est-ce que idée wana ya badon ou continuer yango ou e bando sale maka na occasion ya jour anniversaire? Na sala rango na kidanema au troisième fois. Na yaka awa na sala rango so na zumuke. Keno bika to gana so mbongo mingi te to ba rango to zana opesi ndambo bombi ndambo. On a zoki lelo moi 5 sacs à l'eau. Moi nini bo, moi maï, moi nini, moi miliki, moi quaker. Tu vois un peu moi huile, moi ni ça fait du. Ya ba mamoto bazole ba ke papa oyo basuko bo bilamba, ba toilette na bango fo ba sukolaka. Tu vois ba javel, tu vois ba savon maboko. Moi maï wana baba kenzambe apambo ya mona moso moi na yeli bango pe spaghetti, na yeli bango ba ngoni exact, ba ngoni comment ça s'appelle sardine. Sardine, tu vois. Et qu'on aide bango. Mafuta mbila, mafuta huile, l'osso sémoule. Moni, là tu t'as 3 semaines, 1 mois, la mukabala be bango l'osso be bango sémoule. Et ça peut-être kolongolara ba souci. Il y a un bon voyage, il y a un poto. Il y a un bon année passée en février, il y a un bon octobre en février. Il y a un bon côté. Ça pas tenir $11 500 c'est l'hôtel blanc à Mokile. Mais dans ce cas, il surtout bon bon ken. Ken yo biso $4,000 $5,000 ma poto okende. Na minute openeza volonté na ngate. Voilà. Na makamuna musuna osala. Donc mutu moko betane libaku te ke ken il faut kende poto batu boye bakendaki bambongo ya kende poto na vraiment na âge nanga na ndenge pena ya boule semena ça nanga moi makamu mususu moi ba projet mususu et ça la bien. Alors Gloire Langi na yebi ke bande kwa poto nyoso ba peso ba félicitations. Bazo féliciter vraiment makasi na idée vraiment aujourd'hui nzamba pambola yo premièrement pambola pebino parce que tout le monde a makambo boye vraiment rare. Alors bandeko yo ba ekotika yo na habité to ko benga pe Freddy Akimbe moi témoignage Freddy Akimbe excusez Ngana Freddy Akimbe to sola tête au sali jour rebelle mais yo solisi biso quand même. Ah mon frère Freddy tu na sepeli vraiment makasi Freddy Akimbe comment na yo Gloire ko pese micro Freddy Akimbe boni na côté le mananga ouais te mana on peut ça boni papa te na ngolo nzambe ça va malgré na moi souci muke souci anene souci ba pomme privé ba te belele bon mon na pété c'est comme si bino bozana ti ba père ya internet bo banda ba internet au moins liboso na biso vraiment na ndenge ya reconnaissance Freddy Akimbe c'est comme si
kopa ngo neti okomi koignore yango te naza koignore te kopo oyo ken maman on a oloba chaque fois lelo suko na suis pour occasion na oloba opeka na site na yo yo pozali awa ben oui je bouffe maintenant l'argent nazo c'est la susu ba blogo ya ba aventure te oyo zarake Freddy Akimbe ozo sa succès te na bezo suko ya mbongo ça suko yo émission mbongo ya moni na côté politique. Et Dieu merci, nous avons maman directeur, il y a marketing, il y a Culartus. Voilà. Au côté politique. Oui. Tout c'est la. Et là, on a dosé qui m'a internet. Voilà. Nous avons qui BBC internet. Voilà. Oui, on a baby internet mais na kota ba prison te ba kanganga raté. Au même déjà ba tout combien d'internet non, yebi ça so bateau yo bimisa peut-être poto kota na angali. Oyo bana oboya. Anya Star yondo ya nae. Oyo pa kufaki. Nani? Lune Bianga. Na ya nae. Voilà. Herman Amporio oyo za lelo cordon ya Kleboa. Yo moto ya nae après nani susu. Basé Belé, susu ba kuma. Basé Belé. Et puis, à part comme moi, monsieur a appelé un conseil. Donc, yo os appelé boyer, aux a moi, il nomo boyer. Les gars bien n'a pas soupé conseil. Non, mon frère, tout le monde est né dans boyer et au Simba. Freddy Akimbe, na kotara selon ba réponse na yo internet si bo BBC, bon au condamné biso bien sûr. Comme ma anya na internet, ça ko bon internet ou bien ça ko BBC. Koko maman niki na internet tengana tuni anya po anya baniki danseuse na âge à 16 ans danseuse na âge à 16 ans bazwaka certificat yo alekisi fi na ye na ki danseuse ezali métier te ezaki métier na été abandaki kolinga kobina et puis akenda kuna na cadre ya punition a expliquer ngo tout le temps voilà l'air ayo comprendre vie alobi noter il faut sikoyo na luka métier on sala kotaki ba formation net il nga na bano boy azo sa formation na pic voilà et puis azo zongela sous classe mais ozo comparer déjà na manike soki batie na Anya Star basa l'émission place moko au mona manike o melise ba pema donc a balolé net jidoka zo balola bike manike atika na ko sa l'émission te non ça la émission belé manike déjà na amba ba te belé net nan ayamba tika kokosa ayamba batebele biso batutu batalaka ayamba héritier ayamba ba iboateur ayamba te papa yo bokenda conférence de presse ya mamangu nga na lobaki boye na saki émission mongo boye na zaki clair na lobaki bato lokola ba manike ba nyamako baza bato mo bazo mériter te ko samsam ken nga na banda nga na yiba o banda yiba émission kala voilà au sala on a ndenge na yo là on a internet lui maintenant sala ba dishara ba émission ba internet déjà na TV voilà oye na internet et ke ndenge moko mais sigo oyo ko baby sango par rapport ya ko finga ko critique donc est-ce que ndenge ozabwe Freddy Akimbe oyeba ko différencier ko critiquer na injure ben o bino bosaki Willy Musheni code mondial bo critiquer ito bo bon to sauter à page ya Willy Musheni oya Willy soko ke na témoignage ya biso depuis que na banda carrière na na tikala ofinga ngate to sauter na soka page azavie a mérité ba respect tala batunyo sotozawa to lera mbonga Willy Musheni gabana ba c'est le téléphone à simbi wana première fois a simba ngona vi na mutakabela ke Willy Musheni mais est-ce que gabana ba c'est le téléphone et to dinana libula wese ya solana gabana basele yaka ina libula wese gabana basele yaka gabana donc imbala liboso gabana basele asimba téléphone azana ngwana eza cadeau ya Willy Musheni ça va code mondial ça va vraiment ya Willy Musheni ça va mais na sepeli ya trop ngana ndima ina ko zo na moi pause par rapport à ma YouTube pour baromer qu'on mélanger biso surtout au sangisa biso le bande ozwaki ozwi boulot moko bien ezofuta makasi les sola agence wana boulot na ça ba émission politique na on peut na Force TV mais exacté que non ba au moins ba déjà ba émission ya ba kinote et puis tout comment ya mala moi trop voilà au moni to ya mba susu batuma bo to non au moni Freddy Akimbe problème ezali pe peut-être koyambana o peso sala biso force parce que
kala ezalaki kaka artiste et musicien artiste et musicien akosokolisa mutu neti alendele fandana afa tosala émission sokwelanga baketi alendele sokwelanga basuki lot mais bosala yango epa yo moko osala yango epa président Adolphe bavi wana yo liboma la mutuna obengi nga bon vérité na Congo ekoma passe nalobi vérité na Congo ekoma nango ka passe soki yo osala ngo papa chéri to osala ngo to yo zo luka osala ngo pa tenga azalaki tetika nga banda TV ya kitetika mbala moko nga banda mbala moko TV ya kiteti komo nizaka na nazwa kiteti pa honorable Zakari Babaso na ye na bimi na TV ngaki npianati te bongo makizembe Makizembe eza non nanga propre yo pe Freddy Akimbe no OK Mpiana Makizembe esili bon alors Freddy Akimbe tozo kende na biso na soka nayo est-ce que Freddy Akimbe asongeli musala par rapport ya Adolphe Dominguez il y a grand musicien ko tsare na ba bêtises oh siko na habiti alendele yaka alendele pardon nazoloba yo soki ba reprocher mabe o reprocher nga par rapport ya quoi te natia bible na nga eza na poche o sauter soki osukola oui tiens au combat lupangwa président Adolphe te yo la mono kenana et pas Adolphe te yo de molena wana grand sapeur grand patron wana aza ba misala na yaza yo zo lugo sala ngo pas fali voilà merci tunani susu yo Boni. Oh, il y a anniversaire. Il n'y a pas anniversaire. Kim? Oh, mais n'avez Freddy Akimbe. Quel anniversaire? Tozo fêté anniversaire na kati anniversaire. Qui est? Yo profiter de l'anniversaire à Gloria. Non, il y a pas de problème, c'est pas grave, c'est une amie. Moi je suis pas du genre né Non, nandenga mabete, alende le pardon yaka non, alende pardon yaka. Alende le pardon yaka. En tout cas, félicitations à Lendele au formé pena mwana mobalo azana succès makasi. Mais c'est comme si apparemment Gloire Langi fait yango c'est comme si créé la polémique patron na Frank afandi awa komisi siti ya Lendele neti bangamba na patron na bana misala Lendele yope anniversaire lelo bino boye awa mais patron Gloire ya Frank kuna aseli ki boss alende les autres généraux que Frank azate mais yo ye mwana musa no pa ye donc j'ai fait traîner mon patron depuis il va confirmer les et puis ils ont encore famille en principe na copone to sala on pena que en parlant patron peut-être ça moi trop dur bon Gloire là na Frank Stemai na mona qui est déjà là place to na banda non awande place to bon c'est quoi question les la pena mieux ceux qui font Kimbe tuna na no metuna nga loba boya yo baninga ba ke ba poto ba benda ken tala alende le bien ndinga utaka Freddy Sirikala wana ndinga za lelo Beni kaka oh bien au côté qui peut m'offrir des sites au Rwanda. Je pensais que Freddy au Ipsanga non c'est pour la première fois internet baloba que non biso tozala maé les propre alende la balobi que na internet alende ba non fingi trop azara boga te mais so beauté ngas ko mutu nezala a combien bimisa moi beauté et puis je pensais que Kobe Sanga qui non félicitations parce que c'est pour la première fois bah journaliste internet ne ba finga ce que tu es logo boite mais tu daba tu belé qui ne fait que na quelque chose et en plus de cela ngana ke pona osala documentaire sur l'exploitation ya coltan na este yango ni na kendelaki o ba neko o ba image yango na bi ezanga te ngana za mutu o bazuka ka na musala na ke pona ko sala déjà ngana za la MC depuis des années alende la za la maloba kito quoi déjà maloba na yango askoka na ngoba na basi na bolingo maloba na yango azo ya ko sabiso pina kati et puis merci on a zaki Franck asali année au les gars nga pesa année prochaine amen le MC yo pe ba patron bazo solo là ils ont fait patron solo non mais il faut patron bazo solo là yo so patron solo là ce que ça va ce que va intégrer ce que mutu pour intégrer oté yo ba benga ki yo va patron ce que patron na yé bah c'est retrouver patron solo bah comprenez que c'est un parasite un parvenu c'est tout à fait normal vraiment un vrai parvenu mingi bato bon na tuna question pas Alain de Laza présent mingi zalara Alain
alendele so azwi mutu afuli lelo lobi yo wana mutu ya liboso ya lisusu alendele akoma kobloke ngai alendele afutaka nga salaire bien te. Non la week-end. Nga eza kutu question te. Na lingi na répondre. Moni bato basé belé awa et belé zela na répondre Ken na répondre boy pour na bande ko bayi peut-être bayi lelo na mama internet bayi peut-être ba ko ba killer te mais killer c'est un doyen dans monde après et en plus de cela pour na kozonga bato lobaka ote basala ki boy Ken pena yeyo TV to banango lelo te des années tozala pourquoi c'est ngana to be bana raté to ibani makambe belé ba tozo lo balelo peut-être boy Ken ye boy ngana ko kozala témoignage ko expliquer bango Ken ndengini na famille na vous comprenez mais bilo to neza nango important te et lo ça plus important bandeko bazia na internet ba comprendre que ça cop loko eza cop yo oyebi réalité mamambongo internet Ken pe ayebi mutu so ya pe lelo caméra na yo biloko to eza ya yo amso pe invité peza ya yo mais lobby lokola moni ki abeti 10 000 to 30 000 via kanisa ke 30 000 via na biso to la rango ba 1000 $. Pas si na pas mais ça 2000 via ko tsamo ko lega mi 5000 voilà ozomona ba réalité zebe na kati ya cop o mais to protéger ka cop o akolobane mabe alobi mabe donc il faut changer pe biso nelo monter donc biso to continuer ka parce que ça cop na biso quoi. Merci Alain Dele au répondre pena bien moi c'est les de maloba c'est yo secondaire le ça pas l'ende question c'est quoi ton faute pas l'ende vous aurez salaire na yo abloka yo to za ne mingi ba finga yo répondre de poser question en fait na ngena lo baboya comprenez que na monde ezalaka marque ça dit c'est un monde dans un nouveau je serai pas nouveau venu parce que ça encore presse yango to ekola ipena ba université yango peut te tangeli banchik donc ça dit yango la presse en ligne na wabiso c'est la même presse c'est vrai que la vitesse elle est autre par rapport à net la télévision actuellement parce que le monde a évolué mais ma salaire n'habite pas bête salaire na TVB. Quand toi tu es encore chez le vieux Talou Wangé. Mais là c'est retrouvé comment? Que je me retrouve pas pourquoi on est en train de travailler. C'est ça la question. On est en train de travailler quand on travaille. Parce que Belé Bazar se plaindre que Alain Dele boy. Ça dépend aussi de contrat. Et dépend de contrat où tu as signé la moute. Peut-être que le contrat n'est pas signé le contrat. Si mais on a un contrat qui nous lie. Qui vraiment un contrat écrit quoi signé maintenant signé mais attends c'est un secret quand même tant que contrat est secret mais yo on a compris yo on a blagueur journaliste ou quoi parce que quand tu suis les plateaux obscénité peut les gars comment trop bah la biso tu les respectes pas on attaquer comme si j'étais ton ennemi ça rien ngo hein on a compris moi question la poser pour les baratoire blagueur théâtre journaliste c'est peine ngai avant na bana ba kokota ba genre ba émission boy na nota killer ce que bana ko ça ba animation ce qu'on attend ce que façon ni oza ko animer ozomona ou meka émission boy et simba te nga siko na meka émission et simba na meka animation et simba yango moni ke non na daka bon merci beaucoup merci beaucoup to ça qui bongo na anniversaire ya Gloria Olangi oyo toye te ngana OK na ngai la plateau ça ya Ken OK c'est bon donc toye anniversaire ya Gloria Olangi merci wana voilà, merci. En tout cas, tu comme une habitude na souka, moi bambote. C'est Apolline. Merci pour voilà. Je te remercie parce que lobby nous étions avec Ken autour, pas autour de la piscine, dans la piscine, en train de fêter les 3 trophées de Fally Ipupa. Voilà. C'était une initiative bonne. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons pour les autres artistes aussi, vous allez le moins bien. Voilà. Merci aussi pour ton plateau, surtout les chaînes des hôtels et moi ma casse. Moi qui ma casse mingi film la film on va bazoloba. Et d'ailleurs comprendre que ça tout le monde bien. Pas comme les autres, on va juger. Bon anniversaire. Voilà quoi. Merci. Merci Kiden. Merci c'est Apolline Lumumba, Adel Djogo Bagou Danger. Merci Jira Simale Lewantashi, merci Prince Yaweli, Kolo Vexas, Mystère Vexas, Gabana Basele. Donc merci vraiment, Bandegognos surtout vraiment, Bolande Biso.
Gabana basele basombeli chombo ya cher. Ah, tu as bloqué. Chombo ya cher pas ya Willy Moucheni. Est-ce que ya Willy Moucheni so menanga chopa cher? Mbongo bela pesa ngana so menanga téléphone. Mbongo ya Willy pesa ngana vie nang. Oh, pesa ngana vie na ba compte ngote. Na so menanga téléphone. Nani? Ah, on a téléphone à liboso, oh ya Gabana simba la vie. Moi j'ai connu, moi j'ai simango na mbongo ya nani. Yo. Oyebi papa nanga nani? Oyebi. Na lobby. Mon père est magistrat. Sikoyo. relation ya Willy kasa sombeli o chombo te basele. Téléphone. Oh, na mondial. Na age Gabana comme na ngoti lelo ka papa. D'ailleurs, atuna kezo na loyenge noko moko boye. Je comme loka papa langa. Ah, biloko na bino bosala wana ba ventire wana ba zoba ne mayuma pamba. Oh, so za noko sanati. Aloba ke gloire ba anniversaire des Arabes. Et comment on soit là, on yo ne pas ça ba OK. Yo va ça ba OK. Moucheni. Wacha ya Willy Moucheni. Bino to demela Willy. Bino to boza bebe ke bino to boya na sima. Et puis Aïté. bon, ça problème te. Mafia na e ba ekala.